ndeti biso balandi japonais boto na kisi Oh. Yango mo siko na fachette. Mo siko na komi siko na message liso wono to moninga message. This man. Mais ça me sala boudon. Qui s'y fait ça là? Zela nanu bo sala mabe, boyete, boyana loyenge mabe. Wana bay. Oh. Oui. Oh. Mutaibo yemba te, mutaibi ni mabe bongo. Mutaibo yemba kutaibi kutu musique pete. Toto ne sabatu ke batu misi ba ibi musique te. Nakoki jamais. Oh. Là ba journaliste ba fula ni ba misel wa ya bongo ba longo oto longo wana ba fula ni ba misel bongo. Mutaibo yemba te yemba mabe bongo. Mutako yemba bongo. Ba boko la kabana na bango na komba Koffi Olomide. Bongo denile sero boko la. Na oye bisayo, yo kanga na sise. Na oye bisayo. Batu misu bazali na kati ya Congo ao. Soka tangi komba Koffi Olomide te aoliate. Soka saili kamo na komba Koffi te aoliate. Yango siko tengma Koffi Olomide pexi batu misu batanga kombo na ye. Amoni siko makamebele asala la vie na ye. Ezaka fo Koffi Olomide mutu fa aide na kombo na ye. Tenga kwa asengi pardon na ye. Total ngo sur la bureau. Batu bayate obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec divin, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bossa libinoté. A tchelibinoté promotion. Ongolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. J'ai le grand plaisir, chers téléspectateurs, de vous annoncer que nous sommes en bonne santé. Chers téléspectateurs, merci parce que vous nous écoutez. J'ai remarqué que nous sommes montés. Nous étions à 10 cas. Maintenant, nous sommes à 11 cas. Merci à vous, merci à notre chers abonnés. Nous continuons toujours à vous donner les informations claires et limpides. Merci à nos abonnés. Merci Naba Critique. Merci Nabangir, Nabino. Parce que nous sommes déjà habitués avec le poli et les impolis. Donc, ça se voit vraiment que vous nous suivez de partout. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons parler de Koffi Olomide à Bada. Et puis, on parlera aussi de l'artiste Cindy Leker. Parce que l'artiste prestera demain chez Millionnaire. Et puis, le 8 mars, elle sera, j'allais dire, dans la commune de Njili. C'est là où elle va prester avec l'orchestre Quartier Latin. Je ne sais pas si ça sera avec Koffi Olomide, bien ça sera que Cindy, accompagné avec le groupe Quartier Latin. L'André japonais va parler de cet événement à travers Jean-Cy Luonda. L'André japonais, bonjour. Ouais. Bonjour, honorable Nabiso. Bonne santé. Ouais, santé qui toque au l'André japonais. Ouais. DSP Libindimo. Batu balingaka mingi l'André japonais soda DSP Libindimo ko. Et l'ambola de Koffi dans la tente. Oui, c'est là ko. Ah, bunga la tableau wana. Oui, on mola tana bilama na quadrandene. Te zarandeni so Koffi Olomide lembi yango. So ko te ke azape ya sika. Asa ne apesa anga. Donc amuna lata. Tera biloko na ko somba ngo. Avana somba ngo fo zala mbongo. Oza biloko yango l'André japonais soda DSP yo bolingaka na pesi batu tu balingaka ngambota trop. Na pesi pe obi kenzambe mutabate biso ne to mona inayo na pesi na ba passer ba otanga loboko passer na nga salaire mwanda na malweka na pe le fort hein passer ça cheki na ba statue wana passer na nga isika lumière l'André japonais utaka donc nga na za so nzambe te pa na te nzamba za de nzambe yemi tsuka tsa sukwa kota sukwa pa passer na biso ba tiara biso ma bebele yemi tabiki sa repeta on kena na full yepe mutachara mo mutabiki sa ngi za ino nzambe mais yemi tacheki pe mo loboko makambo le kabia na pesi passer na nga salaire mwanda mbota trop na de passer so na sana ndinga kimbwala na puyaka pa salaire mais so na za koto ya katibo na puyaka pa passer na nga John Moponzi okay uzoe baiti
ya pasteur John Moponzi Moponzi. na matonge na inja wana mutu talaka ke ba matonge wana po sala pena église evanda ti lelo eza pasi po matonge no mo pena ke bafle musique pasteur azote mais ba tele bafle musique ya mutu mo ya musique mo babi ba artiste belé ba star belé ba so ba ke église ba ke na pona sambela te ba ke na pona matolo est-ce que yo ke na te wana bango wana ba mise mususu ba tumisu ba leka menga na kenda pona osambela na so nzambe te mais le biso to za boete ta biso balandisha pa makambo to leka leka ngona pesi passer na John Moponzi mbota to sika zali na yo pesa siko ndo ya nzambe nani susu nzama musique Koffi Olomide agbada pona na kati omoi na Congo ao na kati ya Congo numéro 1 musique azarati baloba déjà zala boyo kaka ba to ka ba misu baloba yango au numéro 1 ya Congo ya musique ya Congo mais ceux qui artiste ye mo ramiche ami lobi bongo te biso siko fanatique na ba che bongo te biso siko bato to bimaka musique o to longo na fan ke o ya mutu bona ni bobiro muté to longo siko makambwana numéro 1 musique ya Congo ala raté pona nini poso ndo tsedi ba fina biso ba pepe kale baleka batabula baleka bato to be basali tilelo to ba vie musu ba mikolo bazaka tilelo mais bazali ba vie jano ba ali banani bazali mais toza na biso numéro 1 bangala baali numéro 1 banani ya bangala numéro 1 bangala ezana ah numéro 1 bangala ali numéro 1 pa baluba baali numéro 1 neti nande nandule oloba mamandu akasi ba ndule ti OK numéro 1 baluba ezana numéro 1 baluba numéro baluba ya vina biso na nyoti vina biso bayuda du Congo OK na bayombe pe numéro 1 ali numéro 1 na kisusu mabiala ebongo na bangala numéro 1 ah na bangala oui bien o remplacer mabelelisi ngala oyeba ndeni ngala oposer ba question yindo répondre ngai ba bien ba comprendre utangi biso ya baluba utangi ya banani siko ya bangala siko ba moi 4 et 3 5 mais na iso ke numéro 1 bangala de baali mais siko nzamba muziki uzasoza na ubanga banga oh point ngana yebiso ke nzamba muziki siko ndazali c'est Koffi Olomide. Pourquoi Koffi Nzambe nzamba muziki yimtu bena tsa bena ki classement po ya muziki bena onza ba ange ba yimba boy batu ba yimba boy po ya bi muziki ya mondo ye Koffi Olomide nzamba muziki nzamba muziki azali mais numéro 1 ya muziki ya Congo azalaki on est selon Landry na selo batu ba hotel nga pe ba comprendre Landry japonais le bien solo poto ba mise belé ba bima bimaka. C'est bon, j'ose croire, chers téléspectateurs, vous avez compris que nous sommes au début de notre entretien. Affectueusement, je salue le général le manager, tonton Clovis Fimpa. Je te salue humblement, affectueusement, parce que vous êtes scotché connecté à nous suivre avec Maman Doris Fimpa, que j'aime beaucoup. Et puis sans oublier tonton Didier Max, je te salue de très loin. Je vois aussi affectueusement le maître Avatar. C'est lui qui est à la possession de parcelles. Lui, on l'appelle grand maître, le prince d'Adou Kinzonzi. Je te salue affectueusement. Si vous avez besoin d'acheter des terres, des parcelles, de carrières, n'hésitez pas à nous contacter à travers notre numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Maman Jenny Pirette, je te salue affectueusement. Blanche-Neige, Mère Nabiso Moko, Unikumbuke, Mama Chef. Landry japonais, Cindy Leker a rejoué Lobby. Mabé. Na millionnaire. Mabé Makasi. A rejoué sans Koffi. Ezaki. Sans Quartier Latin. Et vous allez accompagner par Quartier Latin à Koffi Olomide. Ouais, il y a un bisara batu ezaki. Pour tout rappeler la poste tout le monde a Cindy et Te Cindy Leker solo bilanga sans on est à sans Koffi. Azobeta Lobby, azobeta Cindy Leker chante Koffi Olomide. Ouais, ça non Koffi Ozala, te Koffi Ozala quoi invité. Reprendre. Vous avez invité Lobby. Koffi a invité. Lobby Koffi a invité. Sikoyo, ça quartier latin simba te pour ni pas un mission quartier latin. Quartier latin tu tient des poids. Ba umba bazawana, ba lindala la bazawana, ba giba pense bazawana, ba so Ferrari, faut ba tsaye poids. Na sima na biso chef na biso volcan zawana. Donc Lobby za Cindy Leker chante Koffi Olomide na les millionnaires. Donc ils ont dansé na biso. Ba ya koyo kanon chana nous. Papa Cindy Leker za dansé.
po ya yembaka nanu Une très belle voix. ya yembaka nanu donc opesa na chance eza wana baomona spectacle makasi baomona mpe concert moko bien donc eza quoi eza Cindy Leker chante Koffi Olomide ebanda déjà partir ba 18h lobi biso tout okutana les millionnaires on a vu que Koffi a respecté la R biso pena Cindy a respecté na Cindy Leker wana eza suma kamba Koffi te wana koma ba Cindy Leker wana eza Cindy Leker donc ba pena partir à 18h JC ba mo ba mo concert ebandi donc esala mananu te sukuma kama onde bandi suko yango entrée à combien bon eza $30. OK. Après Millionnaire, il y aura encore un grand événement où Cindy a joué na Njili. Ça sera pour la première fois. Cindy a qui nous rendre hommage à maman Njili et puis les fêtes. Il y a la journée de la femme. D'abord, pourquoi appeler Njili? Bon, enfin, on a vu batu ya lobby. Ya lobby pena obi ça va pas trop belé baya. Ba fina biso ba Willy Musheni. Ba fina biso ba Dota Dekana. Ba fina biso ba Bruno Lubika mbonga propre. Taka ba Pablo King. Longa maman ngola ba yo fête na bango anniversaire na bango na mère. Ba yepena awa na kati ba lobby za na mabena biso mabe. Repro ba fina ngalo kwa neti ba Ogiki Ngombe Airtel Man. Ba longwe Lubumbashi. Ba yeti concert wana. Nicolas Tinde Airtel. Mabe. Ngirata ngira chaque jour panai. Bonnet ngabo Airtel. Comment tinde Ogiki Ngombe. Manifeste-toi. Vena nga Ogiki Ngombe Airtel Man oyo kimo. Yo na lobi da ya tinda. Vous allez Ken piana landry japonais. Oh, t'as eu manifeste-toi. Rappelle mon Airtel. Na mon Airtel. Ou on est orange ou mon na TV mais to sololi na nengo orange après to na nenga Airtel. Na biki na mon aba Airtel man no tinda. Mon aba chiffre. Na appelle la pose chiffre quota. Danser, ya ratade. Dans lobi za ma bena ville wana. Ba mon appelle musique bien, ba mon soin bien donc mutolo ba beta na ville atika nai. Po ba to ya te ba ya ka Cindy Leker. Ata o uti amere o uti wapi ko beta ko ite. Siko loka mi ba ina lo bano ke za première fois. Première fois na kati ya Congo. OK. Avant ba na première fois point olobi otunga question ke point na ba ina masini. Point ni na chango. So ba ina chango point nini omoni tous les missions bimaka. Tous les missions abima na kati ya Congo awo. Ava beta ba Stade Martyrs. Ava beta wa baba na chango. Et comment ma wapi to esala. Et comment na biso tout to yebiango. Même na ba député, même na ba président, même na ba joueur. So ngo koma na succès makasi fo ba na chango. Po yango ni za base makamunyo surtout. Même yo moni makamunyo ndeza wana yana chango. Tengana na chango, tengana na matete. Ah ouais, yo matete mais. Na base za matete de ande kwa chango. Matete ndeko kwa chango. Ande kwa chango. Donc hadi ande do makambutu batu babanda ebanda na chango. Yango na ebisi batu ke so Cindy Leker bandi kuna po nini? Eza pe quartier OK et ya commune esalai. Eza commune ya utara kuna. Eza na ndenga bongo. Ya on face à ça la bango cadeau taka banda comment Cindy Leker. Droit d'entrée kozala. Bon voilà to yebi no te ko salon pe gratuit. Ah OK, ça va bien. Et comme malon pe bongo pe. Pour ça on concert mo ça que Cindy chante Koffi Olomide les sous. Surtout na linga na lanze munemo na linga. Université. Bolingo ezali université. Ça na mo métaphore mo boye. Katsanze mbo en fait. Soit yembi yango ayemi ikia. Donc na biso somo. Donc ba maman tout balinga musique ya bien. Ba jeune fille tout balinga la musique ya bien. Ba tout ba yepena le 8 mars. Le 8 mars to kutala biso tu za fête à Saint-Valentin. Tala ba tebeli ba mona fête à Saint-Valentin ba profiter mo na beta ane concert azeliga date wana le fait il y a le 8 mars wana. Age beta za mzune sika mo apesa asala boy. Mais na biso ke tous les concerts au beta journée dans la ville. Oh tous les concerts beta na cité. Oh tous les concerts beta mawapi ba ba ki ba raté. Taka Cindy Leker obeta pena kina masina wana na terrain municipal. Donc to bengsi ba tout ba ya le 8 mars ba hotel la star na bango. Ba au mona spectacle makasi. Kofa za va invité. Et Kofa za comme invité. Reprendre. Kofa za invité. Donc ba to ba belé ba ya le 8 mars na ba yo kane musique. Pour be matos pine uta end. Poni end. Ya on to loki yango. Amatos yo mo uta ba end. Bilambero uta end to matériel et uta end. Matos wala vele uta pena kuna. Parce que à part invité Koffi Olomide, invité Moussa Zali. Te ba invité ba se belo wana taka ma belo wana to ma mise ba se belo wana.
Manda chante. Bami nani? Manda chante. Ah. Boye kuna wa makamuna ita. Kuna to bengisa ba Diego Di Maia. Te yokat. Base ya Manda chante za rachango. Ana lupango kuna. Bonene borobeta na chango. Baza mutu yo wana bisayo. Bobenga Manda chante. Baza mutu. Ta mutu ba base na ndeti nga sono ba kimbo la base nanga. Fosa na lupango. Yo za lupango na kimbo. Onanango. Na sala lupango. famille. Yo kana beto yanga moko. Ngamo landi japonais. So tembo tuni pe petit sœur nanga beni lokaso ayebisayo. Donc na lupango na kimbola. Mais Manda na lupango na kimbo. Zana betela yo. Ngana lobangana loba we tuni nga ke na lupango na kimbola. Tozala mapango na famille na kimbola. Na zalaka locataire na kimbola. Donc na ma campagne na kimbola. Siko yo mutu motam suke chango ngo yebi na ngo yote. Manda chante reconnu. Na lupa eza question kozabote foza mwana mabele. Kusaza lupango. Tasu bateka ngo. Nani atelepe. Ala parler na chango. Te biso siko invité to bengisa. Oh to bengisa bana succès. Azaka na succès pe na chango. Just Diena par exemple. Yekuta kana za misete. Ya misete. Juste Diena base na. Aza misete. Bon chanteur bon. Bon chanteur ayman se moni sala 6. Aya na quartier latin. Azale pas Félix. Azara na souci ba pesa tam sur $200. Amona ka $200 te ngwa ya quartier latin po amona azwa na $200 azwa ma $100. Ah, eza bongo. Nani suna chango. Musicien obiso to bengisa na kata chango. Oya ko beta concert on ba Diego Di Maia aleki bango tuna succès. Aleki mission no lobi Jos na succès. Aleki na charisme. Aleki na studio. Musicien no lobana ba tutu no lobana musicien mo na chango tanga kuteki o ki oyebisanga ki o. Musicien na chango ba ebele. Ba se bele o to lobana o mikende ba o maoni ba o sala wana. Na ninga kilelo. Ya minene. Te ya minene ba benga bango ba événement. Ya minene to bengisa bango te po ni ba na succès te. Bala on pe na gazité ba on memela biso pe loko moko te pe kuna journée on esa neni bato ba yo ka tchacho kuna esa te musique la te tchacho nene beti ba yo ki kofelo mi ba yo ki sindi nenga yembi ba yo ki manga musindi osala apo wana ne ninga ba invité Di Maia za wana a di jemboka pe to bengisi so trésor putu tour ya gaga no ki yepe candidat munisiko succès nenge zala trésor putu yemo pensa la wana le 8 mars. Yango trésor pour tout mutazo betisa. Iya zo betisa te. Na ndenge evénement nde yalaka. Na mabele na ye. Na mabele na ye asomba pe lupango na mabele na ye. Atonga pe na mabele na ye. Abongisa pe ba mama na ye. Ba parents na ye na kati ya mabele na ye. Babenga ne mutu bongo. Yo mutu mo tekisa tam sur lupango ya famille na bino. Yo mutu mo tam so sala lo mo ba mo na mabele wana te. Ezaka te. So boteki de bolongwe. Ezaka bongo. Biso na kini ya bongo. Donc, si vous avez mabele wana koloba suma mabele wana te longo ya bino. OK. Nous avançons, je crois, le rendez-vous. Neti mission otanga neti wa Jos. A mission mona ebiso ke. Ko faire l'effort. Non nga ebiso. Non nga ebiso ko fa olinga mission bon. Oui, bi voix Jos. Voix mabe. Aimba bien te. Aimba bien te. Mona aimba bien. So aimba bien bana disque na bana longwa. Mutazongi se sur actualité pour ba yo ka efe na biso aze kwa. Ke ba yo kai. Bayo suki azalaka ye loko ni moko oyo kanate komele nzema bimisa oyo yebi oyo beta nzema ni moko ndetini toi avancer le rendez-vous est pris pour le 8 mars to bengisi batu tubaya na kata terrain municipal ya banda ya Masina baya wana na biki ba tebele bazala ba otsa biso polo kwa boss alino sécurité ko tukolo bate sécurité ko tukolo bataka sindi leke elle quoi seni John obeta na Masina elle quoi miselio to obeta na Masina elle quoi bien sem to obeta na Masina siko sindi leke ayo moya sécurité ça qui to pe na biki kota Masina na de yake donc sécurité ça bien une grande voix d'Afrique. Le message est passer les messages aussi aux autres parce que Cindy va prester le 8 mars 2023 dans la commune de Njili. Donc venez, c'est une manière de fêter avec nos mamans parce que sans nos mamans mointe nos boules. D'ailleurs on peut ba maman balata maputa. Oh ozanga liputa. Bayana ba père. Ba maman baya pena balata maputa. Oh ozanga maputa. Sindi le kia opesa bango wana. Oh, il y a cadeau Cindy. Cadeau c'est belé.
po sini nenga kota changu wana ndenga kota changu wana yana makambo ebele honorable awela bango no ba cadeau ebele amona bango kala afana na bango kala ba famille ba batebele bazakuna batebele balingai ba batebele ba bala classe na bango donc batebele balinga ki bakasi donc awela ba cadeau ebele donc maman pa osanga liputa to peseka journée wana et donc ba cadeau c'est le 8 mars to ya to akuna na biso dia kuna alino business biso bimisaka alino business na kwa ya nini ana ya biso ya changu wana tuzane wana donc tuzana bangwana. OK. Toi avancer parce qu'il y a quelques actualités qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Tomoni, le prophète de la nation, Denis Lessi, à Sengi Bolimbisi, un grand prophète, où a respecté Penamboka, Tomoni a Sengi pardon, na Koffi Olomide. Est-ce que Koffi Olomide a accepté pardon? Bon, non, nous t'es. Biso to na 13. Biso za batala o 12 te biso 13. 13 ya likolo 13 eza likolo 12. Biso to bata 13. Ba pardon mususu. Ye fa senga nzambe pardon. Mettons on comprend pe que nzamba musique azali fa senga pardon. Et ça na batu mususu ba ko roloba na TVT. Ba ko roloba pe na be Michel soni to ça na internet boete. Misusu ba liaka na komba ko Koffi Olomide. Baboko la rabana na bango na komba Koffi Olomide. Bongo Denis Lessi boko la. Na oye bisayo yo kanga na sise. Na oye bisayo. Vas-y. Batu misu bazali na kati ya Congo ao. Soka tangi komba Koffi Olomide te aoliate. Soka saili kamo na komba Koffi te aoliate. Yango siko tellement Koffi Olomide pexi batu misu batanga kombo na ye. Amoni siko makamebele asala la vie na ye. Ezaka fo Koffi Olomide mutu fa aide na kombo na ye. Tanga kwa ama sengi pardon na ye. Total sur la bureau. Tolana bolongole na liste. Ah, si déjà liste bima kana mutu atanga komba Koffi te. Ata pardon sengi na yo, mais kutanga ande komba Koffi te. Pe Koffi Olomide aza mutu. Kongola lingara afinga mutu ba omona batio na esi ba landilo makamobo après comment senga pardon. Mais le pardon c'est une puissance qui libère. Et ça nango bien mais pardon monsieur libéra mutu te. Osengi no pardon mais bana makambo kana mutema nao. Ezali. Sidu biso na Kongo. Osenga pe muninga mo pardon fingi ndeti ngana na fingi yo. Après na sengi yo pardon. Te bongo te. Pardon monsieur ya nango bongo. Même metela ba passer nde bazawana. Bango ba okapela ko fingi muninga mais alimbiso mais omona kake ma monsieur fa ba salela ba salela ngote. Taso passer no kabemo a diminuer kaka. O kompote ya yangwana. Parce que bino 13 na bino. Bolinga bo imposer nini. Parce que Denis Lessi sengi da pardon. Parce que tant yo lobby 13 en haut et quoi apporter les nini au salaire nini. A on comprend non. On comprend les 13 idéali. Denis Lessi comprend les 13. Donc tu sais ba tuke so basaki danser. Ceux qui bango basaki danser banga basandeni. Ndio Koffi Olomide boye kini kombo na ye. Ba topi bazoka musanga. Koffi Olomide bibo tika kotanga kombo nanga. Ndeti ngala ndi japonais. Jaso isinga kilandi kotanga su kombo nanga. Tena tiki na ngai. Mais siko bango tema bayibi ke baliaka na vie na bango. Batangisaka bana baona komba Koffi. Bafutela banda kuna baona komba Koffi. Babala kabasi na bango na ndela komba Koffi. Balinga kabasi musuna nzela na komba Koffi. Yango siko mona bakoka te. Bofula ba mise na bino. Ba mise bazebelezi. Numéro 1 à Bangala. Asa wana beaucoup tombole petit. Non, à Bangala tu sais qu'on comprend. Oh comprenez. Oh comprenez. Vous bon maman trop. Oh comprenez numéro 1 Bangala là. Mais Mikolo yoka challenge au lelo parmi ba meilleure voix oyo je circuler dans les réseaux sociaux mais la moni à quartier latin te. Yo landé moto. Tena yebi émission toniko. Wana mai. Meilleure voix. Ngaskelo na sepela ki ngelo la sepela koko na biso mo ayembe kitoko wana. Koko Koffi Olomide. Ambasi. Ngasenga na sirisa. Koko Koffi Olomide. Te koko Koffi ayembe kitoko eza smoke. Oh. Koko na bino smoke sunde. Koko na jumo na héritier wata.
et mon héritier wada Bosco ambassadeur zanani so smoke za. Ye kuta la liste na bisote. Mutebo yemba te bongo. Ah, faut n'aime panzani bongo. Fwe panzana ya mabe ba sekiende. Mutebo yemba te, mutayembi ni mabe bongo. Mutebo yemba kuta yebi kutu miziki pete. Toto ne sabatu ke batu misuba yebi miziki te. Ya ba journaliste ba fula ni ba misel wa ya bongo ba longo oto longo wana ba fula ni ba misel bongo. Mutebo yemba te yemba mabe bongo. Mutako yemba bongo. Wa yemba. Yo yemba kasinde. Ngana yemba danser. Longo la non. Te ngana yemba danser. Longo long kasi. Nga siko miziki na beta batu misuba beta ngote. Nga beta kudu. Ebi kudu. Tayo mamu même. Oh nga beta kudu. To gano acapella. Nga na kudu rise. Kasto yo kango. Te nga siko kudu rise. Ibi wana kudu bate. Bino pour être yoza grand journaliste. Yango faut pesa ba mise musu concert. On va biso ke mise mususu. Ayata musu test na danse. To zo na danse. Faut comprendre. Mise musu to zo na mo quartier latin. Quartier latin okesa munene. Basoka mise nyo su na ndenge o bazula. Bakoza pe mise musu bazo eta musu na ninga bina bien loketo bina bien. Mise musu bakozo epeta musu ayemba danser. Mise musu bazo eta musu na beauté. Mo okesa ni bazo bato. Yango wana neti ba masa wana baba miso bazwine ni baba tu mo ndenge ni. Ba apela ba kisi na bango ebele. Reprendre. Kisi na musique pene ala. Kisi na musique ya liko. Et ça la skoni. Makasi. Impact à kisi na musique za place ni. Eza loko mo musique na musique il faut ça na kisi. Et pour ça la ni. Pour ça la ni. Eza makambe ebele. Par exemple. Na ko ebiso ne eza ko o sape groupe. Oza na groupe no mo ya orchestre. Ko za na groupe ya orchestre mo boy. Faut ba ko batela bango. Isana betela o. Faut batela bango. Bakoya pe mutu mo alinga orchestre nota koya pa yibi yo mutu moko. Mais siko so bateli bango te so sana kisite. Ki so batela groupe na ona te. Bakoza peta so orchestre ju succès. Ba panji yango ndete exemple na pesa mese bisomba somba. Oyebi. Oyebi se bisomba somba te. Oyebi te. Tangela nga ba komona. Mese bisomba somba za bina filé. Misa danser wa somba ka ba pango wa somba ba kara sala makambo tu. Ndeti bina filé sana orchestre ne bon. Faut batela yango. Batu misuba koyoka zuwa na orchestre ni bakotindele pelo mo babombe orchestre. Donc souffre za na kisi. Konninga bobi na musicien oh. Musicien tout faut za na kisi. Même pasteur tout faut za na kisi. Même yo journaliste ndingo za boy. Faut za na kisi. So obi kisi biso to loba. Ngana o kisi na loba na kisi ndenge ni. Faut za na kisi. Faut za na kisi. Kisi ndenge. Vitesse fait ça là. Okoza avec vitesse nene pena ki batwa yo kaka internet faut ça na kisi ndeti biso balandi japonais boto na kisi lesingana na kisi nanga ya jeté quadrapa na kisi ya bomba bino okofi ba na kisi nae ana kisi ne banoka quartier latin oh bokisa mutu mutamona ngo ya recharge ya mutu yemoko kisa mutu za mutu yomoko charge na yomoko o memango yomo kiswe mona naka o mona na fara ya mutu o mema charge nete za ba joueur ya ba joueur kwa manager mwa ko simbelango mutu wa ko sa ele bo me biso mo benefosa na kisi na omo yomo ko fosa nango même na ki journaliste fosa nango ba ko bwa ke lolongi mo kwa batu wa mono sute chansi ngoni siko so sa makamune ko tate siko na bibo na ba musicien ya Congo na l'équipe ba musicien tout na kisi na musicien to Congo wali ba musicien tout na kisi waza danser za numéro 1 Nzambeti Koffi Olomide ndene ebike ya l'équipe ba tout na kisi pour l'équipe ba opena musala omona musala ko fa sala raté ti lelo banda kangama bana sima micro yoka Koffi Olomide ke tsaki yoka comme député kinga yoka Koffi Olomide atiki musique boite banda sima on sikisa sa wana nga yangwana kisi naye Autant dans le bar na bakisi mususu ndenge métaphore à sorcellerie ezalaka na ndule peso meki baro dame pour kufokeye ezala donc utana pe na mamakamba bo oh musique eza bongo musique ko ya bongo Muna ateke masa mwa salitese ba pese tamsuki wayo satese tamsuna abeta mbunda bo. Ayobeta mbunda bo beta salitese kitoko toka kebo mabugo vimbie. Masa msoko yemba na micro bo balaka belita mikre bo. Masa msa sala bo donc qui s'y fait sala ezali. Qui c'est sali? Parce que ça peut na bato o pe na nenge ya kisi so meki ebo omoni pe mama. Okutani.
neti ngani nafandi bo so meki okutani so yepi no kutani yo kisi na yo ezaka euta ya famille tuza ba kisi ya mindele nga kisi nanga ya pa nga kisi nanga pa mutu aussi mutu na sima kisi te na zwa pa mutu na zwa pa mutu na yenango oui na nga proke zongisa te na zongisa rate ya baxela nga sikoyo est-ce que ça peut être un musicien ou azwaka te ba PCT mais yemo ranga bazali na yemo pena musicien yemo kolo temple yemo kolo makambo batu ba yaka la temple yemo apesa kapenda mundango azali musicien bongo siko akoleka batu po anini vwe ki se uta pa mutu uta pa mutu na pesio mais o ayo moko wana la question ba chango na poche to ezanden fola tango neti câble bolati te monsieur ça olata yango monsieur ça pe opu ya ofanda yo monde ngo salelaka neti bongo il faut ça la neto ka faut ça na temple na palais to yo faut kenda ka temple moko boye mais o ke na pe temple neti nga kenda temple nga kenda nga faut kenda ya maître nga kenda square maître wale ya maître na inja wana parce que ninge za bongo maman est compliqué mabe vous en akisi era bien on akisi on rolia batu par semaine tout et toi sur ba kisi monsieur ça ba kisi na bandingi na ngwa kisi monsieur ça amesana ka koliaka batu mais kisi monsieur ça koliaka na ote koliaka no tesco sala ndeni yo mu ibini ngo soigner yango ni na oka pe ba kisi monsieur zali ozo utiliser basi ba kisi ebe ina bandingi bele o utiliser basi kolala ka trona basi mutu so za bon musu kisi ne ewani kana hotel musu kisi ne singa ka melaka whisky bele amelaka masango mo kala mungina tonga no mela ka masa bili boyi batinjo na oboka sokwa mela yimo na batu basa pembeni na o bili bomo na mutala muki banda tongo ko na ba banda sala ofara wasko mo ngo ba chef coutumier ba chef coutumier ba rabo so mo tous les chefs coutumiers o aza chef coutumier o monika juni malexa na ba ibuba o Alexa so na bar te ma chef coutumier bon o ale ba chef coutumier Alexa mi na bar te ale bar na ndenge pete bar te ko bar chate aza ne sikane mo botam so na siège mo afandi na mela kaka so ba tumba o mela pour qui se singa ba qui se singa ga mutamela amela bosko soto mo na peneti ba sala nzambe opi baza ba mela trop c'est que bon pe ba la ba plan ba plan c'est que yo mo na ma belé na ndule belé na belé o me ba pe ba tu pe na makamba bon ngabu muntu asala besoin kuta makamba ana besoin succès on a besoin succès o koma wa langue japonais te succès na yo te o koma succès nanga bien nga viva bien on est là bon bien tant yo lo ba ke kofiolo mide aza maître aleki batu tuna kisi mais yo lati la manende yo lati Arlen Davidson kasi biso na mutu aza mutu abanga mutu ana te lando chapela siko nga temple nanga tika na sema sika tena pe nga guest nanga mimi so nga passer John Moponji omoni ozwangwa sengi pardon et pas Cindy sengi pardon boyambisco pardon na ye 13 te Manik de John moi c'est Babi à Choko ancien ya quartier latin moi c'est na sengi Polimbisi total ngwa e umeli bondo tala kaka bolongole na liste déjà boya zaki na liste ili sana zaki te ya zati bochele na se azongi na famille bon wana zanga ita wana zama mba kofie mo mutema kofie mutu asengi da pardon sindi ki arpa limbisaki pe mutabimisaki prison za sindi za sindi te o comprendre kité za sindi o motanga bien na prison mutabimise za boli ondela yo kala betela yo na ebiete na ebi ngo pété na ebiete vous obligé vraiment ngana ibara batu nyonso te neti bobolo yeba na iba poani yo isanga na iba ndeni
ebele ba sécurité za la mboka oh nga na misu na yebite so na bina yebite obligé nga ndete na yebite na yebi na ngapi makamunete Okata même dédicace n'était pas quoi na yebi makamunete na yebi pe makana na yebi na nga makamunete na yebi force na ye force nani mutu na yebi je na yeba force nende esi mutabimisi de John yo mutabimisi mutu yo kana bisayo bato ba olanda biso ba yebi ne ezalaka mutu abimisaka mutu na kasho eza plena yem talembisa dossier so plena lobi ke mutu obimate mutabimisa sindi le cœur eza sindi le cœur mutabimisa manike tanga bimate tanga na ba mama na pesi mama anda oboya ko loba ngo po anini tamso ko teba mise numéro 1 bangala tamso ko teba nani boba mona mabe yango na mutabimisa eza sindi le cœur mutabimisa e mutu monta na force ko bimisa mutu na kati ko mutu bakanyi babisa zate pe na Congo mobimba bato tu bango ba otanga bakombo ba otanga mutabimisa bango eza Koffi Olomide bato tuto yoka onani kingani mutasala bango mutabimisa bango se Koffi donc mutaliki Koffi Olomide azate ko Koffi abimisa bubuli olobi Koffi abimisa bubuli yo tam solo binanga bon kombo no yoka ngwa Lobat kombo no yoka ngwa ngana bina yebi makamate me yo muto olobala ngata so yebisanga kombo no yoka ngwa na bato ba otala biso na minute ba ko kombo ngwa la TV sécurité publicité les gars vraiment donc yo vraiment na comprendre otea olinga nzambe te Koffi Olomide na tout solo là yo yebi mutabimisa kombo nao oyebi ngo atoko mi danse ko onengo ko mi député boy pe o simba nango bebi mutabimisa kombo nao faut ça bolinga muto abimisa kombo nao ezara bien. Landry japonais, il nous reste quelques petites poussières de minutes pour tous aussi s'entretien à biso. Il y a à boire et à manger, aussi déjà programme. Quartier Latin, URA n'est confirmé. Makasi confirmé. Ba biezote comme. Ba bidon ninge sa diable na sa batuki ya to mo disque na biso les gens de pesi makam. Est-ce que les gens ont un disque d'or? Tozo yango. Tozo disque d'or. Disque d'or na mino bozwa e uta. Kasne. Tozo pena disque d'or batutu o batu azwaka ni ko film na mesana ko zwa. Niti biso ba pesara biso liboso. Ezara papa. Yemo pina kolo se bila mu da pesa biso. Mais o batu biso bazwa, o batu biso bazela mo bala kasi. Papa pesa kufa. Problème. Mona kazi mtazana. So sali musala malamu ya bien. Il faut respecter bateau bazwa disque. O bazwi disque na ninga ya disque d'or bazwa, a otika pena CD. Internet boya. Eno ka normal. Mama stade pezongi. Mama stade. Et mama stade ko tukolo bati. Te mikolo ya kalate. Kasi yango biso to banditi. Sindi le qui a chance Koffi Olomide na stade ya Masina. Après wana ba osaswe formation maman to isika to beta so stade na biso. C'est que bolinga bobeta Sindi mora beta na quartier latin sans Koffi na stade de Martyrs. Yo vraiment na mono komina ba kisi pe oyi ba mo information ba to ya mo ba ni na pala ba to. Nino mambo. Donc bientôt Sindi le Caire jouera le stade de Martyrs. Bon, comprendre. Sans Koffi Olomide, mais accompagné de Omba, de Landry japonais. Sindi le Caire. Sindi. La tête d'affiche là. Yé kaka. Bon mona pas no publicité matamboka mobimba. Petara sko boss yemo politique yemo Koffi. Boss amboka. Yemo politique. Ça m'a na lobby mikolo oyo na oki na ba quartier mingi pa ba warrior. Tellement ba biki ba warrior mo batanga komba Koffi zate ba mo benga ye bukondonosaure kwani. Te oneza nini titi ya nzembo na bango moko. Titi ya nzembo na bango makamu na bango basala makamu na bango. Balati si on sous quoi de. Balati c'était. Balati nani. Komba Koffi Olomide Koffi Olomide. Doboro King. Abada. Maître de double. Donc yazala ba kombo na ye. Wana kombo na bango ya makama basa publicité ba nini na bango balati nani. J'en ai bolinga basa pi. Bango publicité na bango ba moni siko ke Koffi Olomide po disque na bango za sous succès. Po batala ngo bien te fo ba. Disque na succès. Formule c'était un succès. Ah? Ouais, ils ont bêta. Et bêta.
Nakins partout. Wapi sali de yani. Yo comment ça? Oh. Disque ba yo ka disque malam de tibiso les jeunes bon. To ke beta na parler de sport, to beta na arena, to beta na États-Unis tourner mobo. Chaque samedi to kana to ke beta na ba pays ya Afrique. Disque malam ngo ba e ba ngo. Ba on peut ba uti ba tourner, net Fabregas pas bimisi album gomme. Ça va na Fabregas. Mais nga pe na on disque mo makasi sur bima. À part disque na biso les jeunes, na on disque makasi e bima. Ya mese bisomba somba bina filé. Pourquoi benge bisomba somba? Asomba kana age wana somi dia lupango. Asoma mapango. Akepoto ko sakana te jeune okepoto lelo mamo koti na banque bimisi mbongwa. Okisoma bilamba yo ba mitushi ba kina osenga. Mese bisomba. Mese bisomba somba. Bina filé. Monsieur I. Taka lupango ya locataire makomi papa lupango. Oh, asombi palais on a oh Dazé. Ah, félicitations, c'est bon, félicitations. Si on a bazala ba bengana ba wo. On a lupango me ba bengana ko futa te. Ba mise belé. Ah. Mise belé ba la Congo azungi pe sheba. Neta skole ya age ne bisumba somba. Amuto kumisa. Si, c'est un bon place à vendre sombi, c'est bon. Bien affilé. Disque na ozilande suya ya mwa. Quelques salutations na bateau bataillon. Wa ngalo lo isaka batu kelandi japonais yo. O to bisi batu. Batu wa comprendre yango. Mutu na mutana kisi na ye. C'est bon déjà, ça va ko. Donc ya wana isaka batu les 26 au dimanche à lobi to kutana les millionnaires. Batu ye belé ba patron ba nani ba ye belé. Pe o na bisa tous les 8 mars. To abona masina. Yana isaka ba basi to masina bana chango bana wapi bana lemba bana matete bana junior na za journée te ka ko bana masina raté. Tenga na délégué na on je ba net yozu basina yo. Baza combien point? Ah ngana bi muta mwasi moko. Tinabi mas. Mas basi ngana. Na kaso wa mwa. Isa bongo net chopino uzabene sika bien. Net chopino ningo za makamuni to kocho na ninga bien. Donc batu ba ya wana, donc batu ba na batu ba ibima batu ba bala beso ba base na biso ba bengisa biso numéro bureau zara 085 25 21 961 085 25 21 961. Batu ya le kende bo fona bet ça peut sindi na matete. Et ça bien. Et ça beto fond poditeur wa sana mbongo na yi. Poditeur yo mondo ngosa wana. Et ça la bien pour yo pe to diminuer na ndenge mo to bi niveau to zo par rapport à ma nega ko film da donc to diminuer ndenge mo bo donc yango to so ninga bato ala besoin bato ba le ba aussi le kaka ko taramboka boité sin le kaka to banisiko makamba no beta siko ba concert to banisiko na stade pena masina presque tant to bet ça ba et si surtout qu'est-ce que stade de Martyrs yo panza sango yo gasi go gata donc bato tu balinga biso batali biso na pesimbo tata ba fina nga Bruno Lubika mbongo propre na pesimbo te pa fina nga Dorta de Kana na pesimbo te pa mère na nga Gracia calamité salon na biso na Wileri wana na pesi di boso ne mai sima ne mai 4 ne mai Océa Diallo mbo na pesi ba mbo na pesi ba Pablo King les gars déclarant na pesi mbo ta to Skazali na pesi Kelly Menza Super Boss Canada Mukonza City Papi Tamba batutu balinga nga landi japonais yo na pesi mwasi na nga Gilles Ubaki mama na Sylvain na Jedia na pe baba mbota to passer na nga John Moponzi eska kisa landi japonais ala passer na nga John Moponzi na matongi na inja wana ogiki ngombe Airtel man tala na ninga solela banini mango pesaka oleli boko le no banga mutambongo so lele sala ngoya te nga lele te na ko c'est un plaisir bonne singa so bina pe fina biso go da mutimon te wana est-ce que sunga la lele sala c'est bon, c'est ça niveau peut-être. Chers téléspectateurs, c'est un plaisir. Landry Japonais, le rendez-vous est pris pour demain au Millionnaire Club avec Cindy Lecaire le 8 mars. Biso tout Kutana, Nanjili, la municipale wana, on va festoyer ensemble. Naba mission bazana succès. Naba mission wana succès na changu. Ba woni to beta na bango. Naba mission ba bo ba vanda rape na changu. O ba longwa te. Avanda. On se voit prochainement. Abonnez-vous chez Congo SM officiel, le plus télévision. C'est important. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divers. Bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Grand menuisier. Bah invitation en carton.
nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison qui vient a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison qui vient bali ngambo ka boyete vous êtes trop amoureux du pays wow Given vous exagérez on n'aime pas le pays